Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bella Pro. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous avez baqué? Il y a Gola sur la chaîne. Est-ce que vous avez baqué? Ma bunga nyo se ya Gola le baqué on a la chaîne. Les propos tenus ça n'engage que l'auteur et Koufa. Ok. Et comment les films bouteni, ça va chicoter toi et moi. Cacho on a ya Gola ça on les a tagi cacho Teresa. Ah d'accord. Bolobi que je nani papa kuluto lobi yango na lobi yango. Ok. Dani. Dans la place makamwe outi. Voilà. Bolinga batu pona vrai. Ya gabelo ko komo lobise na hotela ya gabelo solo la corruption. Olobi? Solo ya makudiangana. Ah, ok. Solo ya makujos. Ok. Ba batale pela ko ba chepe na bokonzi. Na tunia mida. Ya kana ozwa kito vanda. Ok. Et c'est de Panama. Ya ozwa kito vanda. Cagnon c'est commis déjà combien? Mamou international. Voilà. Il faut vendre liboso nanga. Mais kebana. Ya go vendre liboso. Yo, Cagnon c'est commis combien? Mbongo bande ko Congo na. Bonjour wana. Nanya leli, mou leli baba kuku pourquoi Pongo? Pourquoi bosali bongo? Omoni. Ya gola upeta menji. Et tu sais na so Teresa solobo. Ngape na so funda. Bala sa ne mwana nga za ndumba. Yo fingi belvi ndumba. Yo fingi belvi a mosali kwanga. Ok. Osalier outrage, diffamation. Voilà. Belvi kuta kipe. On dit que c'est Teresa denga za fa sa meranza be sunganga i belvi a beta makambuka. Ok. C'est un absurde. On se retrouver yo moko. Loko na bango bazo yo kate. Ba otala pasi ya muninga na bango za minute. Et puis ba yeba ke na ba chaîne nyonso tout ya bola leka. Ba vidéo ndem teka télévision dika. Ok. Tozo ke ndoko tika. Mabunga ya la gola nyonso za pas tendresse, pas MK, voilà. Pas Bolokoko, voilà. Pas Grâce Welo. Voilà. Ba ko bengisa Kolo chaîne à la barre. Ok. Ba ko wanga na onde ba wanga ni ya ku. Miss Lolo, lokola yango mo fana na kankokolo. Na tangi kombo. Omoni mutu asanga pete na fandisha bombi wana na kata kamba yaka okanga batu so oyebiti akoki ko manipuler te ya gabi asa monima lelo na komona ya gabi ko mi manipuler pona kaka bache na bokonza tata ya kinga kati. Ok. Nyoso tu ba sala na bipwani porte-parole na bango shoga leka na émission baka nzambe porte-parole na bango shoga. Ah d'accord. Aleka na émission lobi nzambe merci ndenge si la komi wana. Pour biso ba msuso to sa nini to kende kinga kati lelo serviteur Tegas Perfum Maestro moi maman les chouchous de maman du monde entier quand on est que les boulots m'obligent les boulots m'appellent d'aller même au fin fond. Joyeux anniversaire à Bellard Pro, Bellard Télévision et puis birthday to you. Donc le 4 mars et ça Mbotama il y a Bellard Production. Donc voilà, une année ça se fête, 6 ans aussi ça se fête. Donc maman plein de bonnes choses. Nous avons ça vraiment belé pour la fin succès, progrès, réussite, prospérité, longévité. Nous avons on a 25 ans. On pensait à Batonio sur le Belabo, ma béo, 25 ans. Après ça, on a Bella Production et vivre toujours longtemps. Voilà, totalement différentes émissions. Bandegubasali, Togomona, le Kani. Après, Kokangisa, Yagola, il y a des gens qui à la télévision pour insulter les gens. Tout ça, il comme qui ndogito qui mouté mamabe. Sorti mélatique, il y a Gabi, ça n'est de trop, tout l'embi en OP. Ya gabi comment yoko le na télévision pour lubaki bela akoki charge oyote azaner solidité est-ce que ya gabi olinga bela ya solo to linga bela nga likuta entre guillemets mais c'est tout ali pende kona biso fivette alubi soki ya gola bimité akofinga mutu tout sauf maman à Belleville Kanila Patrona. Là, on a directement à notre opportunité de l'écriture Belleville Kanila Patrona. Il y a ça colté manganès suivre des forêt équatoriale parc à Virunga. Film nabiso déjà avocat. Les gens sur les marchés, vous consommez toujours film avocat. Vous là jamais dessiné. Peut-être on a zanga moutou na zana papa kuluta famille bota. Kongo ya wario, jiri competox.
autres hommes terre au par rapport à propos tout il y a des lobby et puis qu'on se le dit c'est Andrés Akimi Mboka Anima Kokala après ça il y a un ultimatum que allez kasoga ligité et le lundi à le live pour que a étalé Makambutu Tendresse Atekela Anima Kokala ba voice ya ba comédien j'ai comme tox bonjour. Bonjour Teka. Bonne santé. Oui, santé Kimia. En tout cas, on a ce belle vie Kandi aza bien ngapi na bi. Ah d'accord. En tout cas, c'est tout le lelo mokolo ya mbotama et là. To koyebele. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Bella Bro. Joyeux anniversaire. Donc, le 4 mars anniversaire à Bella Pro, le 11 mars anniversaire à Nganayo. Yanganayo. Vraiment 6 ans. Voilà. 6 ans vraiment. Et en tout cas, trompé ça non, merci. Voilà. Nzamboyo. Après ça, belle vie mayeli. Il y a aussi la chaîne Oyo. Et on a aussi Diego Kao. On a aussi Lumumba na biso. Voilà, alpha P oméga de l'écriture. Alpha oméga de l'écriture. Voilà. Donc Osaka, moi ça Osaka, kozwa risque. Ya kosala lelo chaîne na moment oyo tobane ko na nzonzinga ekufi. Voilà. Mais lelo nzamba apesaka ye mayele wana asalaka chaîne o lelo 6 ans. OK. En tout cas ça s'est fait. Famille bota nyonso place ozali ata kopa mai tombola lobanza mais merci mais là yango. Voilà. Donc to fêter 6 ans ya Bellard Pro. Merci beaucoup kaka na maman Belleville et mon côté. Merci na équipe au bazaka ba fidèle. Voilà. Merci na ba artiste au bazaka na bango indépendant. Voilà. Ou ba indépendante ba ka ko accompagner bilongi na bango za na Bellard Production. Voilà. En tout cas, félicitations à Bino. 6 ans vraiment, il y a des choses facilitées. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Jerry Cobertox. C'est le total film avocat et dans le mois de 2024 année 2024 de janvier à mars, maman commis plus ou moins 5 ou 6 films comme ça. Déjà c'est pas facile à comment filmer belé bongo. Maman comment filmer belé. Ils ont dit que ils ont édifié batu. L'esprit wana, d'abord eza ngana oloba ki Belleville kandi alinga musala na ye. Voilà. Omoni so olinga musala te olembango. OK. Parce que to baka te ke chaque fois ça musala ezala kaka malamu. Akuta pena ba difficulté belé. OK. Alors surtout que ça mwana mwasi. Voilà. Obi bana base belé ba koka kapena makambo Belleville kandi azo sala ti. Ouais. Alors mona pena kelem so atiki charge wana pa lem susu mwana mobali mais tango ye moko azaka ofuro mula telemi azo sala bongo. Cela veut dire eloko ali bosonga na mona eza alingi musala. Ah d'accord. Donc musala pena on nzamba tindela Belleville na mokili ezali kozala actrice ya cinéma, voilà. Kozala scénariste et puis na yebisaka bato susu azalaka dramaturge. OK. Azala lokola parolier. Voilà. Na ba musicien babengaka bango ba parolier. Biso dramaturge. Okay. Mutu akomaka ba film, ba série télévisée donc c'est ça. Donc nga pona nga soka zo sala bongo secret na ezali alinga musala na ye. Voilà. Et puis ko bossa na te aza mona mwasi apria kamakasi. OK. Parce que makamu nyonso po simba il faut associer nzambe. Voilà. Il faut associer nzambe. Il va te belo zo mona azo koma peut-être qu'on pas commander bien. Mais à côté ba gris na kati. OK. Azo akata nzambe likasa. Parce que musala ne ko évoluer ndenge. Voilà. Donc Belleville lelo Alexandre Biso azalo kwa Chancel Mbemba. OK. Boulot Balé. Boulot OK. Ndaku mais Belleville ko abakisa lisusu. Boulot Ndaku église. Prière. Voilà. Prière. OK. Et puis prière ngo zaka wapi na ngomba. OK. Obi prière ya ngomba. Jésus-Christ ko tamataka na ngomba. OK. Boni yo. Boni ce qu'on a biso. OK. Donc c'est ça. Donc secret na epena ya ngwa. Merci beaucoup secret vraiment yangwana film avocat déjà ils ont kenende ni ndaro ta film avocat. Non, moni film avocat nga kutu na mona tala yango lobby, je crois bien na ba problème ba connexion oyo. Dans cela quand titre moi il fallait chango. OK. Titre moi il fallait chango. Mais Belleville kandi ba titre présentera biso au mona kaka et correspondre na makamongo mais ça obino bo kanisa te. Voilà. Na kaza titre moi ba il fallait chango lobby et ko kana nga na avocat pour makambo esala maana ezaka ndenge mo pika na avocat. Mais ce que ezaki nenga na bulela ki OK. Yakine autrement. Obi ki chasa makambo ninga chaka. Biso kataka so makambo ndenge ni. Voilà.
Mais makambo ngo ka biso to monaki eza peka makambo. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc à ça déjà mutoyo à ça l'expérience à ça là. OK. Film avocat vraiment en tout cas non. Donc à chaque fois comment à chaque fois soit commis film autant banda film mususu. Baninga basala ata olokita mais yazo mata voilà. Yazo mata kaka. Donc film avocat en tout cas surtout les locaux étiquenga lisuma kasi casting. Voilà. Il y a tout. Maman Kalunga na Maman Kalunga la reine Baye Dada international. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. Normalement. Mais tout ça, on a besoin, le bête a fallu pour pas. Tout ça, on a besoin, il y a un trophée. Voilà. Un trophée, cela veut dire, oh, ça va que. Parce que nous avons un trophée à Belleville et ça va filmer ça là. Voilà. Parce que nous sommes mis thème à bis, on a battu la bis, on a appelé ça Belleville, 58 trophées. Voilà. On a mis thème à bas. Mais bah, t'as mon kilika andé. Donc, matro. Merci beaucoup, Jerry Commentaire. Stock et les malais, tout de la zone de turbulence. Vraiment, l'autre. Tout côté de la zone de turbulence. C'est photo nettoyer déjà. Zone de turbulence. Ah, voilà, Jerry Commentaire, c'est le côté là, après arrestation, pardon, il y a Gola qui est prison. Mais il y a des gens qui ont toujours la télévision, pour citer son nom, Moura et d'autres personnes, ils insultent toujours. D'après leur résultat, ils ont dit que Naza mutu te kana biso. OK. Nazo tala na bibano eza mfutima kota tata ou bien kota mama. Voilà. Lobi na meka ko koma ba kombo na bango na papier. D'accord. Bango nyonso. Baza ba ndeko na ngai faina sunga bango na bité papier ngo sobe za wapi. Nzamba sungi za na bandaki na Tendresse, OK. Miss Lolo, voilà. Souma, voilà. Irano, voilà. Fivette Mayamba, voilà. Nana Nisus. Barezi Moura. OK. Est-ce que bozoye bake ya gola za na chaîne te? OK. Est-ce que bozoye bake mabunga nyoso ya gola lobaki on na ba chaîne na bibo? Les propos tenus ça n'engage que l'auteur et Koufa. OK. Et comment les films Bouteni, ça va chicoter toi et moi. Il y a des gens bango po bakanga les propos tenus ça n'engage que nous on va na finga mutu on doit sécuriser mutu na te point. Voilà. Pour selon déontologie, on va migra malunti ba yekola. Tant bazo finga mutu faut yo protéger mutu na ba. Voilà, normalement. Parce que yo tika ki obakisi pe mamungu moi pilipi. Pourquoi on l'ingagete? Donc c'est que ça va passer 5 ans pour kabola 2 ans demi 2 ans. Ah d'accord. Vous comprenez? Il y a Gola dans la chaîne, moi na batu. Le lo ya Gola muta sacrifier à Gola za Teresa. Oui. Teresa muta sacrifier à Gola. OK. Kasho wana ya Gola za on les a tagi kasho à Teresa. Ah d'accord. Bolobi que je nani papa kuluto lobi yango na lobi yango. OK. Nani? Ta la place makambo euti. Voilà. Dati na robaki batika vanda mwaza mwana. Ti to vandi ka porte fongami. Teresa Bimi. Teresa mutabandaki liboso. Même na badati, baza ba victime ya Teresa. Ah d'accord. Ozomona. Donc sermo ya mukolo ayekola musaba na mike ba finga ndeko na bango ndeko na ye ya mukolo. Voilà. Siko yebisanga na makambo nyonso to serna biso Teresa. Ya gola sio ko kaka lambi ngo bakisa ba pilipina ba mungwa. OK. Aye na télévision. Aye na télévision. Na ben suite excusez. Siko ozomona. Donc lelo yo ya gola za na prison. Na ebite est-ce que lelo boke otikele fufu. OK. Bino bato ne so yamba boyamba famille ya gola boyoka ya gola konza mbongo na ba chaîne ya Tendresse. OK. Souma. Voilà. MK. Miss Lolo pas comment la chaîne. Grâce Welo. Bolokoko. Voilà. Surtout ya kutu bolokoko yo. Oka ya ko bono bolokoko. Ozonga. Bolokoko papa ça soutien. Personne n'aime notre papa. Papa ça soutien c'est ngela ko pardon. OK. Boloko. Italien. Ozana na fina Yesu na kende wapi pa fe. Ozana na Yesu na kende wapi ye. Ezo eba na tena buku abokonza tata likolo. Comme ezate. Mais yo zo lukaka ba problème. OK. Lokola Fivette a lobike ya ko finga batu nyonso tu. Mais bozo eba ke ya gola za na place a pasi. Voilà. Na tunia mida yaka na zo kito vanda. OK. Et c'est de Panama. Yako zo kito vanda. Kanyo c'est commis déjà combien? Mamou international. Voilà. Il faut vendre liboso nanga. Mais kebana. Yako vendre liboso. Yo, kanyo c'est commis combien? Mbongo bande ko Congo na. Po jour wana nanya leli, moura leli baba kuku pourquoi Pongo? Pourquoi Mosali Bongo? Omoni.
yagola upeta menji ozwa mayele to bimi prison to bite ko kufela kuna mais ozwa mayele oyo babatu nini ozofana na bango voilà bakimira atako to Lumumba akufala batu misatu soki batu mibale pembeni na Yesu pe na croix mako kenani na bokonza tata mais yagola basundolo na panga kalamu yo moko ndagide mutu ake kuna soko ye mufunge mukamate mukwata amuplane nani azokosa nani komone nani mwana omura azokosa nazalaki wana nga na bane kocontrole ti na peso itinéraire nga nayebi kote ya terrain na bandi kotala mpo nayebi ke nde biso toye namona deya bafamille libota biso nde toye na bato bayaki mpe bazalaki bafamille libota te bayaki koa bazalaki na mécontentement na bango bafinga bango naye na contrôle kota terrain na nyonso na kota basalon na nyonso mura azokosa azalaki te mwana moko boye alataki kola noir mwana nandi aza journaliste abaku mutu ayebisi bango makambo nyonso pe kotanga komona te ya mwasi oyebi ye mpe kaka mwa mokuse boya mwa bie boya kosala soki abatabala ye mutu azalaki te azongi baimage te information nyonso ando opesango epuis nayebisaki mpe tanto temi na marina na esetala moni mwano nalakisi mpe mireille bopulenge napesi mbote na kokete na bimwano mutu apesa bainformation mais loko aza ne de la presse tokomenase siko mura ye na te bazokosa o nazalaki wana bande komona nga te oyaki tokosi donc cela veut dire boyokela yagola mawa ana place apasi est ce que bozoleda ye chambre bazwelaki mais est ce que bozokipe boki otikele biloko kolia cotisation kanote ekomi combien o babakuku bapesaka mbongo bakadanger babakuku nde basombela bato bajet privé ti siko basali nini omoni ose retrouve yo moko lokola bango bazoyoka te baotala mpasi ya moninga na bango azaka nini te epuis bayebake na bachaîne nyonso tu yagola leka bavideo nde moto ekatela biso likambo tozokende kotika mabunga ya yagola nyonso eza pa tendresse pa mk pa bolokoko pa grâce welo bakobengisa kolo chaîne alaba bakowanga na yo nde bawangani yagola miss lolo lokola yango mofana na kankokolo natangi kombo omoni mutu asanga pete na fandisa bombi yo wana na kati ya kamba yaka kokanga bato so oyebi te ngai moko banda lelo bobenganga aner de famille libota lelo nakomi aner ya famille libota bino nyonso to wana na ozwa bino bagrimace wana boosala lokola bokangisi ya gola komi mpe tour na biso pele bobino komozoka lokwa match ko 1-0 1-1 oyo aza mwasi asokola atya nyovi atya malasi na bastiki ake na parti akala moto ya 4e afunda to ya matiki ekozala aller sans retour eti sere naso teresa azolobo nga mpe nazofunda balakisa nde mwana nga aza ndumba yo fingi belvi ndumba yo fingi belvi mosali kwanga osali ye outrage diffamation belvi kutakipe obike sere teresa ndenge azali fasa mera nzambe sunga ngai belvi abeta makambo okara sere na biso teresa parce que foi sa suko atindela ibutu yango nde kwese kao en tout cas soki sere na biso aza pena aza mayele fo asambelaka nzambe sunganga belvi aokelanga mawa parce que yo moko miteka est-ce que toi tu penses que sere na biso na kosokola pena ke na parquet afunda bato po bafingi mwana ya kofinga bato na tv soki akeya kozonga te azonga te bango nyonso tu nde omona mbongo wana mutu akofunda mutu aza te babatami tendance na kapele aza esu te nayebi te so aza na point noir munyema lubilu akimi mbango ake epemelaka soki na point noir soki mpe wapi bosala mosala bosalela sila promotion tala ndenge filme ya belgique nde otoleka torniol ebeti toro ebeti nini film asila film asila ezwi mama na kao donc uchimata etalami te po ani bato bazokende kotala kaka sere nanga sila nalingaka yo nga kofingo te bana wana baza na bachaîne na bango bazofaire propulse nde bachaîne na bango bafanatike na yo babakuku ole batala yo bakoketala bango baketala bango omona plus bazobeta bavie ebele bavie wana eza ya yo filme etalama mais bozaka na groupe ya whatsapp
Il y a WhatsApp. Bon, ça la liste. Bon, WhatsApp. Bon, ça la liste. Bon, le baquet. Ce qu'on ça la promotion, si la c'est bien. Mais ce qu'on finit, on t'a combat si la. Voilà. Pour pas aider artiste la biso. Parce que aider t'as des belles fesses, mais t'es toro, t'as la tournure, n'es bêti. Film on a beau sur le titre dans mon lit. Film à moment où t'as oublié ça. Ok. N'es biso que détermine le roi mouille bébé en poule. Et ce qui est ça, mon tour, on a bibi ma tout, pour bête au film à belle vie, tournure les bêtiers. Ok. Ce qu'on y a surtout un point de distraction. Oh, c'est la même chose. Mais belle vie, c'est quoi avantage des années? Avantage des années. Biso to zakana na biso moko na focus total no film. Voilà. Surtout si so la film ne to ko tala ba lobeli belle vie. Ba to pe ba défendre belle vie, ba za pe batu. OK. Mais si on teli ba ba ko ko tala plus tendresse, ba ko mise kata mwasi. Ba ko mise boloko ko ba ko mise. Mais ba tala si la ti. OK. Soit bo komi na bino ba fani ya bango. Voilà. Ba fana buzoba. Voilà. Et ça passe. Donc muto bangisa bino te muto kende parquet azati. Merci beaucoup, Jericho Metox. Les deux la sortie médiatique avec Gabi Dissoussou. Ah! Belvi, Akimi, Bitumba, il y a Gabi Abaïsenga Makasi. Vraiment. Est-ce que vous avez dit qu'il y a Gabi ceux qui ont dans la musique? Il y a des légendes. Il y a Gabi ceux qui ont dans la musique, il y a des monuments vivants. Monument vivant. Voilà, maman. Ok. Mon passé ça. Vraiment. Parce qu'il y a Gabi, Lelo a sa modèle. Ok. Si on se bat, nous surtout jouer à Matalana, même si on joue moi Pete, et ça gagne. Il y a Gabi Nabiso. A créer qui est, bilo a mikuse. Il y a Gabi sa mutu. Oh Lelo bana mbele ba jouer na théâtre benga ye, oh jouer kinga mais na sala ki boy, ki na ngo. Voilà. Mais tant des Congolais ça oyomoko na moko batu balingi olengu no bebi sibikila batu bayina vraiment ya Gabi a ebisa biso ke ye bakoki ko manipuler te ya Gabi a sa monument lelo na komona ya Gabi ko mi manipuler pona kaka bache na bokonza tata ya kinga kati. OK Nyoso tu ba sala na bipwani porte-parole na bango shoga les gars l'émission baka ça mais porte-parole na bango shoga. Ah d'accord. À l'école l'émission lobby ça mais merci ndenge si la komi wana. Pour biso babam si so ça nini to kene kinga kati lelo so mutu so finga belvi bazo kanza kwa na ko finga belvi bongo sila ko binga ba sila paza mutu otana. OK yo kaza ochoka na bokonza ya likolo ya tata ah chaote ale robalukele so comme au milieu du village. Voilà bolinga batu pona vrai ya Gabi loko comme lobise na otala ya Gabi solo la corruption olobi solo ya makudiangana. OK. Solo ya makujos. OK. Ba tale pela ko ba chepe na bokonza tata premier numéro, premier combo. Est-ce que y a Gabi na Musano sur scène théâtre? OK, est-ce que Rosala qui tient le makasi bon? Y a Gabi muta l'accepte ce que Belvi za ndeko na ye. Asa au milieu du village akolinga sila akolinga Belvi. Mais lelo comment? Kinga kata mpe babanda bobanda ko kende. Na mona na muta abima organisé te. Celle kaka Belvi. OK. Oh lelo abino tout bolé ba mbongo na bino na désordre Belvi abine ne ko balusa mbongo boyokele mutema mabe. Voilà. Mais ngai na kamwe ya Gabi ba ke Belvi ça na ba nerf solidité oui c'est normal ça na raison place on a pena agnati mais fait ça la nerf solidité Belvi asimba micro te. OK. Ya Gabi ça collègue na théâtre collègue na ki konifoi. Ah d'accord. Donc toi double fois collègue ça double fois brassard. Est-ce que Gabi m'a ya Gabi ça deux fois ça. Ouais normalement. Comédienne, qui passe à Maman Tumba, t'as combo. Tumba. Et puis, il y a Tumba. Le réseau à ce que ça a mis ma vraiment. Sikoyo, est-ce que Belvi qu'on répondre? Belvi Simba Microte, Marina Simba Microte. Voilà. Il y a Gabi, c'est normal. Il y a le babongo. Et puis le bien, côté au bazo finga, côté au bazo finga. Oui, il y a Gabi, il y a fingi. Abimi, c'est le secret minene. Voilà. Après ce que c'est là-bas répondre, pour ma il y a Gabi. Il y a Gapenato Tumba 50 balles mon ça. Ah ça là parce que les lois embrasser monde wana. Mais ça n'est mon Belvi c'est normal Belvi ça na nerf solide Belvi a construit carrière na ma finga te. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais quand là yelo là comme le beloko wana ya moni. Na à l'époque ça va tirer à Gabi dans notre télé on a télé sous tes points. Na comprendre que comme chronifoati. Voilà. Il faut assumer à même en colonne na yepe na ndenge na ye. Koni maman. À même en colonne na ndenge na ye. OK. Mais lelo yo kota la sko yé.
Ce qui est dans la musique, tu vas te bengayer. Légende. À cause de faire ma dans la musique. D'accord. Papa Lutumba. Ata Papa Lutumba. Ok. Asa icône. Zena Kenda. Zena la guerre. Ana poto. Ok. Vous comprenez? Si quand on y a gagné le babongo, que c'est que ma fille a solo, ben vient kokita kangisi, on a déjà encore internet. Est-ce qu'il y a gagné un bon sali quand même fait mayamba na partir kala? Ok. Hier, a gagné une solidité. Voilà. Pour nous, à quel moment fait mayamba na partir kala, fait à 5 et pardon. Au-delà de tout, il y a gagné comme un kokane la kangisa ya. Ah d'accord. À kokane solidité. Si on doit comprendre, on a tout à Belleville, que Belleville va supporter. Moi, si moi, je suis à Belleville, oh, bah, il y a banité, bah, mon anate, il y a gola boyi. Bah, écoute, bah, mon ana Marina, bah, il y a Marina. Il y a Marina, il y a gola. Voilà. Bon, ça, avec les camarades, bon, elle a fait mon banité. Nous avons fait un cas. Soyez bizarre. Ngai na regretté ma casse na comportement ya Gabi. Voilà. Il y a Gabi Lelo, à sa moutou, nene na théâtre. Ako sala makambo azo sala wana ti asa modèle bana misusu ba jouer lokola ye ba kwa ko lande ti na tumba OK alokola lande na théâtre na ko taper tumba na ye et désorienter maman ko mwana parce que wazo sala na ba to wazo loba bazo boya ko loba na ye voilà pourtant biso to kwa ko répondre moi nga répondre sagement na ko finga ya gabité mais ça bana misusu ya tout est débordé comme pema enga ye hôpital enga ko nazo quand to bien té c'est bien kazo vanda kia so bien ka vandia un petit plasma. Petit moule ya Belleville quand il est pendant Belleville ou rien. OK. Ce qui est loyo. Bonjour Baké. Belleville à répondre. Est-ce que vous voyez que si la répondant Sarato? Est-ce que vous voyez bango? Sarato la zone balikamba soso si la sali vidéo na linga kutu soso mingi na lia ka mingi zani. Droit de réponse. À répondre Sarato. Ce que Belleville va répondre té. Belleville va répondre. Et puis, là, on dit les autres motivés à Gabel Baké, Belleville Moutakangisi Yabo. Pour la Likamouya Kimpesi. Quand on a vu nos monter, on a porté les moyens Mondero Moussoba, on fait un porte et font un manan. Il y a un modèle, ça n'a pas naté. Bano ne soit pas un modèle. Non, du douce pas moi, là, mayonnaise, moi. Bayena Makambu, ya modèle, bazo finga, et pas mon amour, Simoro Yagol. Baonga soma kama Belleville de bayembango bala saneli ni mbeva za mabe beva za boy mais ba fingeli biso mentor na biso modero magia modango azane mutema kalo kwa yemta ngaza la papa Yesu oui comme toi on continue on va que le moment na émission na bi au fur et à mesure ya gola continue ko za la mito ya ko finga bato nzambo to sambela likolo lo ba lo mo soki ba ya gola lo mo communauté ah, c'est que nous sommes à juste. Quand il y a un alors, nous avons le salaire mes amis. Tout le monde le baron est bandé. Shalom, 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 voilà. shalom. 3 fois shalom. 3 fois shalom. Voilà. Les loyaux, shalom ndemaka. Shalom. Bah, mon coup, on a pour bande d'émission. Shalom, shalom. On s'en va coup. Shalom. Shalom. Zambaza juste. Vraiment. Belleville avant de bazo finga ya za pena mabena za sainteté. Vraiment. Aza bo la lola la mukana tonga la tota mwana bisoté. Avec ma bête. Binu boya finga mutu gratuitement boyi. Tala ba injire oyo ya gona la parke ba okamwaye. Bazo ba oyo mutolo bakiango. Mais neti oya. Bazo kama pena batwa. Batu nyonso ba yebo ba yeko Serge yo. Grâce au ballon la émission apparemment. Balongo liango. Ah OK. Ah fini. Eza problème ité mais ba yeba ke eza na chaîne na bango. Ya gola za na chaîne té. Mabunga ya gola eza na chaîne na bino. Ba ko benga bino à la barre. Na parke ba kamwe. Na parke bazo kamwa. Ba te belo ba yeko charger mutu. C'est ka ça mabe. So zaki mutu malamu batu suba ngaba ba bo kele ma wato batu be ngaba yate. Ba sundolo na famille na oswa diza yo côté la raba. Funga mo kuna ba sundolo ba yete. OK. Mutu nyoso to côté na kata ya libulu na yake ko bomba. Ndozo mama ba sa émission na. Bazo tala sima pa mapa yo moninga na to za to fande. À l'aise. Bango bazo tala bazo tima ba kosa bino te o famille bota pe biso to zo ka boka ngisa nani. Biso to ye ko répliquer. OK. Bino bo fingi biso to ye ko répliquer. Bana siko baza na to. Et puis biso to ke plus loin nenge bango bazo ke plus loin na. OK. Belleville comme on dirait moi na mo batanga na na se bisumba na bango. To na se mikate ba ko finge nenge balingi.
ana ba belle famille na ye asa na ba lebsu bana ba ko benge mama leki même Marina on a ya nani ya Gabi na benga ya Gabi par rapport ya acheté na so benga ya Gabi par rapport à paraître na TV liboso nga am kono na théâtre am kono nga tanga mo série 7. Ah d'accord. Yebo okata ba ke belle vie ba asa mkola belle vie te ba on se ba mo la série 7. Ah d'accord. Alors ba ke to comme na tanga ko lo ba sko pembe. To to lo ba pembe. Donc cela veut dire donc Marina ninga sawana tata na yena mama ne batani ses classes pour mutu mo le kana te ba benge zo. Ça montre que Marina tanga classe na ye ya mo epesi e passe so Marina tanga ba classe taza yene ka fi mo bo ya nzela alanga kipango te alanga ba ke balobi na ngelo ko mo ya solo mais Marina tanga ba classe na ye tata na mama ne batani se ba classe ale yo le kana te fo benge zo ba likono ba sous les sibier fo ba benga yo ya gola alaba. L'action après. Alors bino ce que besoin tia point na fi Marina ko sana mbongo te ko fongola dossier na parquet za combien ya moni binoa bozo soka mibala malonga te bana basolo so bolo belaka ndeko na biso sila bazo soka bino na bana mike mitakala ekomi malili bozo ko kabango pa bana mike po bo sera génie donc bino bozo tchela Marina la ba point na vie donc a cause na ni avocat Marina pesinga maela lobi na luka avocat omoni mutu soka kangisi mutu abomi ete amoni ne ye na ye bazoyo kanate ba kende leta katela bango likapo siko bino bazo bimisa ke eza Marina te eza belle vie eza bon soki eza belle vie ko banga nani opo aloba ke eza yi po belle vie on pa fingami belle vie fingami lelo ya gola za sacrifier na ba Nicolo o ba sacrifier ta oleba kanga groupe na mwa Nicolo bakangi mwana mutu oya koza mwana ofivete fivete azala na problème pas faire kuna liste yebe so ba so ba chebe ba chebe d'accord tozoka pe mobile mo ya mpono ya tata mo boye akocha mbongo po ba meme na poto on se constate na makambo ba so ko ke pe poto obeta na quartier obina danseuse na quartier la te ata luto bima na ngode baninga ba danseuse le kwa ba quartier la te le kwa ba peleki na nga Shael show lelo fallait récompenser ya meme poto mais fivete ti lelo danseuse na quartier la te mwasi ya mukolo olozo ata libala mobo ya yaka to vanda ofani na plateau misisa mutu lokwa ekata na yo lelo fifeti yo ata ofinga to zo bakena ofinga benefit okoko finga benefit yo bane ko benga yako be ato sala bisebo to kota na restaurant ba fifeti baza ba facile à manipuler mutu a manipuler le kechu mais oui yo bi te fifeti za famille bo très bien fifeti za famille bo ta makasi na bona neto ke no zo ngana ibilo bona ne le kaka kuna tokona usongana kuna o le kaka kuna tokona usongana ibilo atana bi yé pas ça na famille bot ba miso ba kosa ko nga milieu du village jamais tout le monde est famille bota voilà pas milieu du village te donc fivete le lolo bake soki na pesi bino 48 ans yo za nani yo za mama mon kondi kona nini yo za nani fivete za litanga mai na océan Colonel maman Mimi. Kasi po aso pesa mibeko. Maman Mimi boye na kati libulu ya rouge libulu boya. Donc comme ça moi, a fivete là que na pesi 48 heures. Bon ça va 48 heures ko abimate total le ko ça. O finga e yo le ko na siko finga. Yo mo na fivete za ma finga. Bijou la reine bo finga ba kate bila mabatika bino mitakala. Mitakala banane pesa batoke. Bino pena bino ma ba sa malunga. Mais on s'arrange na bato ba n'importe quoi dit boni boyoko ba on finga ba na TV on dirait boza basi mo malonga so ba kati bino bilamba muto ayini na nzoto ya mwasi vraiment muto aboyi na nzoto mwasi ata mwasi maza kitoko likona yo mobala ko boya basi ba vire les dit non c'est pas normal imputation o so ba chio ba na pièce mo boye et détecteur muto so ka muto ka ça c'est pas un homme c'est un animal c'est un date d'inspiration là qui m'ont montré c'est là. Voilà, merci beaucoup négatif to ke likole za kana limakuté mais mo gola kutana kana libanga na ko bana ke likole za limaku allo mona biloko na climat c'est ça katino fivete na bengi yo mayamba voilà yo zo ba lelo bakangisi ya gola ya gabi amema on a parquet o sala kani o sala ka pardon te bino bozi bo sacrifier ya gola ba mama mikolo bo mena masanga na kaza libaya bo bo bimi bo fingi alelo ya gola a continue na rythme ana a se contrôler te bo bima lisu total. Combien est-ce que les autres sont à la prison? Est-ce qu'on continue toujours au film? Il y a une prison était soit comme pasteur,
Soto comme no mutumo afanda libanda mpango abanga makambo atala makambo so ele kaka bu. Soka yokite. Obi sponsor bibi na prison bimanani. Liberté provisoire. OK. Ah. So il va gagner sur na mbeba et si pour les grâce présidentielle. Voilà, merci beaucoup pour grâce présidentielle. Lelo oyo anima kwaka la akozela tendresse. Akozela lelo la biso la lelo. Akozela susufa. Atanga ba komona bongo. Atanga ba komataki komo ya Jerry Kobetox. OK. Clarisse Plasma. Voilà. Noko Teka. OK. Atangi Fa. OK. Atangi Blandine Mafuta. Voilà. Atangi Tendresse. Voilà. Abengi biso 6 wana toya na émission za makambo kono. OK. Yango moni na vite kana biso ata pasi bino na ba gosse bikamba na ba migra tolia ba mapa na biso ndenge tolia na ba ji awa et loko moko te influencer yo okoteka kibomoto likolo ya lokoso voilà est ce que kozo biloko bosoli na ba ndeko na ko tia ba voice ko tindela mutu lelo anima ko kana seke ngana mona so se libérer na ye vraiment pour c'est azo se libérer na ye ngana kama matanga ya leki na biso ba ndeko pesa mouvement na ngonyo surtout OK. Et puis, il y a des gens qui ont été kanga. Motakoteka mwana tata. Yuda. Ye wana mopanzi na ngai. Na yebaka ke tendance za Yuda na nga. Ah d'accord. Nga na yeba na nga. Na yeba na nga ke za Yuda na nga. Mais bolamu na nga likolo ya tendance. OK. Loba ngai chéri. Ngai tendance uta point noir. Asaka suna ida osala médiaté. Nga chéri na zungisa na médiaté. Na osala émission na za makolo ngulu nga. Afinga ngandinga finga sexe maman na TV akata na émission po bangaka po yebi famille ngonde tout ça. OK. Donc loba tendresse ngara sunga edi loba tendresse na makolo ya ko bibisa bana na kangela kai makolo na matete na ba reste là comme banga jira tata ne loka $50 te na nzoto tata sasa ne loka $50 nyovio pa kwa ne loka $50 ata na loko tango libosa bandela kuna ya fele ana loko ni ndako ni nano ba rideau ba chinois. OK. Soki moto epeli ndako nyonso eziki ale eloko nini obi na kamera bango na mwana oyo kizengi osuma neti suma mpena moto akoloba na nga suma ye alingaka nazalaka pa na nga mpo ya kolamusa nga ntongo aliaka bafufu taka nga naliaka fufu te nakoma kopesa nakoma oblige balamba fufu mpo na ye. Est-ce que un papa comme moi Teka bino kutu boza ba leki okoba ke na beteli ndako tolo biso na ba goso na ba micro ba HDS ki foto beta tolo na ba mapango biso beta ndako amuta to pesi garantie so ka biya yo yango na buki na lupango na OK yo beta na moto te zumo ba ke Gérard zongi chez les parents oui na to tcha nengo lobia na zongi chez les parents na saka musani voilà moi je suis caméraman monteur à jeter le roi zoom monteur à émission ko coller bote. Et puis, on a travaillé analogique à côté de Migra Malunzi. On a l'expérience à média. Voilà. Tala la chaîne à Zuma. Ayamanga yako Kausa, yako Yita, yako Kalinga, yako Bobola. Ayamanga la chaîne. Donc, on a star à vie. Voilà. Donc, on a un tonga longue pas tant comment c'est na Bible et na nini comment on dit. Na mboko na mbinza likolo kuna. OK. On a pas nanga aye ayamanga na 3 missions par jour. Ayamanga na compte musique, ayamanga na compte théâtre, ayamanga sur na compte politique. OK. Et ça na chaîne na yini. Lelo suma telema obia bola musoba vraiment bola musoba bolelen kemi bola musoba batoka basuma baba totema na TVT balo balangate so ya meli ba vitamine aza telisi libandi ebela ambi suma ngana lokwa yote okaba mwasi mobali mususu abima na ye keba na koya nango tika boy na kotanga komo ya patron na bisa chaîne keba OK ko finga nga kuna pa na ye patron tinde nga ba voice nyonso makambo lo babi ke na nango na ba téléphone na bomba oyebi tala mobala soki kaba mwasi ne mama ya bana na yo olingo pesa heureusement ko mwasa batasa imayele azo boya ne teto zwaka mbongo tala bato ba ko sala tout pona ba zwaka mbongo biso na ba passe na biso na chez biso pena makasi mais je suis responsable voilà na pena responsable so likamwe ko na famille ya gérer na biso aza. Vous comprenez? Naza papa kuluta famille bota naza koko ya ba warrior. Na ba warrior, na ba famille bota. Voilà. Vous comprenez? Ngana lokwa yote lo lombo partout. Okena Lubumbashi tane ba filmando langwa peme na presa batisa. Ozomi yeba te. Afantir mutamela ba whisky ba 1000 1500.
babenga ngo nino so ba Sododo. robot ba sobo ba robot amelango makasi mutamela ta whisky filtré te azo bima na téléphone ye muta malonga muta yiba mwasi mbongo atia na kati ya sapato plein de noza kana parquet ya kala ya mwana mosa poto yiba kambo OK bino kwa koloba ba TVT keba na ngazuma keba kokana lokana na baba si wana omoni ngana soto kutani oyo ne oloba kaona ko beta to sala ngo kitoko na video aventurer ngana masalo président na Tony le défendeur de masala yo masala ngate ngasa tete cérémonie yo nga sa maswa tete ba to beta ngo cérémonie on me dérange moi non aza aventurer omoni biloko yo voilà etiki ça va ko sunga ba na vie voilà zuma ko loba na boye te ngam tusuma oya na minga ma so na beta minga ebi na mwana maso batanga na bandala na ba bengana nga sheba zuma yana ndako nanga na kotanga na nkomba bato ate zuma yana ndako na ona mbelo kola nazo ya mbelo kola frère nazo zwa charge na ya journée na ezongeli na ye ma yeko ya mangana émission pona na grand frère likonza famille na bangonga OK oh zuma ko zwani na zo ya malongo eleki yanga basa ba fantire ba batente auta ilubumbashi ye sanga elo ni na malongo ata Dubai pambo aki biso batokenda kinga te safa tovana tokenda Dubai ye muta hotel lubumbashi ki nani agena si saona surtout na soki na sayo kuna soki na nini kuna na basa bingado ay likola kucha na surtout si c'est vraiment ça ndako bota ke bana be kaka be étage ke bana nga zuma. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vers la fin à Masona Bisso. Nagina Jericho Betox, Koukou Bawario, Papa Koukou ta famille Bota. Moi, votre humble serviteur TK Perfumaes pour moi, maman, le 11 mars, c'est mon anniversaire. Vos souhaits, vos appels, vos messages, vos cadeaux, ça me fera énormément plaisir. Donc, il y a un Koukou Bawario, Papa Koukou. Papa Leki, Papa Koukou Botama. Le 11 mars. Na moi, na ngali susto, na misat. Na misat. Le 11 mars, donc, moi, on a Bisso. Donc, l'autre, on a fait, il y a Bella Pro, Bella Production. Le 4 mars, le 11 mars. Et puis faites continuer, famille Bota Bobenganga. Ani Malonga, famille Bota Bolukelanga, maman Ani Malonga. Voilà. Na Montréal, Bolukelanga. Maman Fifi Makuta, n'a pas déjà message. Voilà. La maman chérie à moi si, n'a pas message, mes téléphones, ils ont mouillé. La maman chérie à moi si, n'a pas bengingate. Voilà. N'a pas vérité, n'a pas bengingate, s'il vous plaît. Famille Bota Bobenganga, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis. Nous sommes vers la fin, dédicacé pour tout le monde. Non, dédicacé, ça merci beaucoup. Naïom, tu peux une invitation. Merci. Parce qu'il y a un recadré à Gabi. Ah, d'accord. On a besoin d'un recadrage. Recadrage. En tout cas, il y a Gabi aux icônes. Zonga na siècle na yo. Tala, baromo utiliser nga. Ikola ki ya bokonza tata. Ikola ki ngakati. Mama benenga talobi mama za mayele. Mama Olive, lembe ka tika. Yango na babenga Belvi. Souzi na yi. Voilà. Maman mayele. Est-ce que nalobi batu lokola bango baleki kudura kasongo na kijali. Baleki la mère mende na kijali. So maman vana na batu ba. So so tali bango ba biya ta ba flatter. Ba flatter. Maman Olive lembe kabila sana moko te o ayina. Ala mwana moko te ayina. Ata ba biso, ba benga zo kinga katite. Ayina biso te. Ezanga epeka kezala peta na biso te. Voilà. Chaque chose. Ya mo devoir pe na pesa ibato no sobolika bi miso bo na video ya mutu afinga mama. Voilà. Nga moko no ketike na meme konvoi na kinga kati. Asenga mama pardon. OK. Et puis ce que maman opinir a pinir. Pas bimisa video ya mutu ngo. Voilà. Bozi ka chantage mo boche. Bel vezo tinda bato ba finga mama wapi yango. Bozo lo bezate. Et puis bino batata mikolo bato mayele boye boleki be miso bo konti pe kana eloko yango. Et comme ka question du jour. Ngana ko yebisa belle vie. Apekisa bato ne bazo finga mama Olive. Wapi vidéo. Voilà. Maman Olive. Oya sungi ba comédien. Mais ba aussi que Mida et c'est Mida et c'est ta bino ko baloba. Voilà. Biso ce que to ngalo ba ngata na kenda te. Le fait que teka kenda. Eza quoi maman Olive va sali sapenga. Voilà. Tant ça c'est ndeko ngo ça singa. Très bien. Alors on sait peut-être baza ba tende ba tumanga ba na TV ba yebi makamwana te. Voilà. Donc ba mbote be na famille Bota surtout. Merci beaucoup et puis joyeux anniversaire le Soussou. Na Bellar Pro. Voilà. En tout cas, Belvi Kandi, famille Bota National Obaki, Bobon de la pour la maman. Shalom, shalom, shalom. Bino bozo mona makambo na misu ka boye. Voilà. Bota la mona misu moko spirituel. Bo mona ke ezaki ndoki. Batu ba obundisa Belvi. Mais ba kokete na ba prière na biso. Amen. Amen. Shalom famille Bota, shalom famille Bota, shalom famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota 100% TikTok, famille Bota 100% pardon Facebook,
famille Bota 100% Instagram na tolela bino ya trop beau continuer toujours ça la promotion à film avocat n'enka to kanango donc bokozala jamais indécis NK Mamour Nadkin donc hier la famille Bota est sûr pourquoi pas na bandeko tout balingaka teka performance pour moi maman shalom et